suis à travers Bogus Officiel TV. C'est ma votre humble serviteur Gimbo, ma autre m'a dit Lissou ya mon kondi, le lotoza awa toza wapi toyoko solo la na ba imboka na biso nyoso balingaka Bogus Officiel TV na balingaka mboka na biso Congo babi Congo mboka elengi mboka etonda na pifo mboka etonda na mamba kitoko tozo solo la lelo na mambotali Edi Kapen na prison azui taebele to ebité sur réseau qui ndenge nini toza sous kolobela sous makambo ya nomination ndenge ba nommé informateur na kati ya mboka na biso au Congo babi mbutu ekoti troisième Jésus to kolobela affaire ya Kabila na Congo aza sous to ebité azawapi et tozolanda na bino elongo ndenge to solo na invité na biso to ebanini oyo toko lobela awa na kati émission na biso ato lobela ka nyoso biso ato tayela ka nyoso biso to pesela ka nyoso parce que babi awa ne mboka elengi to lobela ka makambo tout etali Congo na biso te bandeko tout baza balibana ya mboka bo separa na biso bolingaka biso toujours bo s'abonner na chaîne oyo okozala jamais déci po awa nyonso tolobela pe total sakabino nazanga mokote nazana invité na ngande toko beta masolo mingi na ye pour elakisa ke tolingaka mboka na biso toujours ezalaka Congo. Un grand merci à mon président président solide président da ba capacité président oyo osa ke Congo ezala Congo Fati Béton babi papa Béton partout na Congo to comme songo béton na béton parce que yé aza béton baba qui déjà Musala et Banda, Moussa de Banda Kinango, 2021 au Nganabi. Ok, merci de Katoloba qui tobe Tamasolo invité Nabiso, Yéudana Fongoli, bon naye, invité Nanga, Tozo Solanaye Marambotale, Mboka Babi, Mbokelengi. Bonjour. Bonjour, papa Nangai Guy. Bonne santé. Kimia Nangolo Nzambe. Les autres yeux, tous sur la mambo, ils ont la mboka na biso, toujours l'affaire Edi Kapen, toujours la sous affaire ya Kabila, toujours la affaire ya Marambo Etali, mboka na biso Congo, ndenge ils ont évolué. Yango le autres yeux qui de l'autre bête masolo. Affaire Edi Kapen, babi ki Edi Kapen, il fallait bimame azo bimate. Eta que yo ay mboka, oui bi Marambo pe ya mboka ne vasaka Edi Kapen azo bimate. Pourquoi la prison? Oh, eza morceau di eloko ngo penza ta mususu eza pena biso tout ba congolais to sa pena posa ndeta mususu to luka to mona événement ni nego eleka poser loko to na pena ko zela ngotro la fois passée ba ne eleka ki Edi Kapen ko bima non ngamona bimeza boete na fa bima fo le type question za la wana nga za la wana samba na miso batu tu bayoka batu comprendre pété et boulanga na kama moko boye eloko on peut keime na be fort ka ya président na biso Fati Béton loko ya zo lingelo mo za ko bomba mate pona ba oya ya mboka azana posa ke nyonso ezala tabou oui ndozo mona parce que nazo mena zo ba makambu boye donc ngapona nga nazo ba ke loko to suis président moko boye onano azala te na monde entier biso moko na Congo mtoza na président azana lo lenge moko ya boye ya mutema oyo ya sana ngwana azoluka pena ke sengo ba congolais ezonga to sekaka kala lelo so alinga sekisa biso donc nzamba sunga ye ndenga azoka social nzamela manga munyoso debike tout ekoleka bien donc to mona pena papa na biso Edi Kapen ndenga ko bima mais ya mutu ezaka ke soki lelo abimi tanga ko développer nyonso basa l'effort bazong sala biso epena armée bazong sala epena fonctionne ye bazong sela ye ba pété na ye a continuer musala na ye o ya bande ko sala yango ne de 50 na bana Congo surtout on a merci papa mais et le quoi lobby est important Edi Kapen soka bimi état que général et armée à sala peming na Congo boyebi malgré tout ba misumine ba kota mambo Edi Kapen mais toujours beta c'était que Edi Kapen aux adali banda d'ici là aux adali banda mamto ezali banda mais pété état que général bon mais quand renforcer les bichoyers azala parce a tous les quatre quoi ya Congo pas bi guerre ya Congo pas bi makamboze belé na Congo et tu bi que bas toujours beta moi un PCT na basode belé tout ça na bango tu yebi bino bien tu yebi na biso to yebi tout ta inkomboté to yebi monsieur bozara ya biso monsieur bozara ya bisoté mais ya biso faut bazala basa misale tali mboka ya Congo pour makambo ki kitoko to za ndependa wana Edi Kapen akobima tout akobimate wana tali makambo ya chef de l'état parce qu'il y a déjà tout déjà signé il faut déjà la libanda parce que
t'en as déjà écoqué parce que mais tu veux qui paye les sous c'est ça qui est muto faye basamba na yi pagaza souté na Congo omoni muyibi abanga kaka soki si ayibi ke bato si ba comprendre voilà mutu oyo a mesena ko sala mabe tango mabe ekomaka na suka toyeba pende ni ekomaka oui papa na ngai gi yoza congolais oui oui en plus kinois de naissance ya tongo biso mboka na biso to bandi ko vivre ngone to bandi ko vivre ngo bana na époque ya papa na biso po biso za bana ya kasafu buté kasafu buya leki après mon buto ayé les rois lions tant les rois lions d'Isaïe tant ayé biso ko to za ko bana ya Zaï biso ko bana Zaï donc ba kolisi biso na misu clair ba kolisi biso na courage weza ki ya ko luka malgré bato bazaki na posa ko affaiblir moral ya ba peuple congolais pour na ko luka ko affaiblir biso na makambo ebele mais nzambe ba benga bino ba goigoy paraît bon yo ko benga biso goigoy to ya na sikoto mekana ko fana na point oyo yo benga biso goigoy ezana ba noko ebele na Congo bazana mitwa mayele to tsana ndeti ngano ni na zabo électricité c'est ma profession oui mais depuis na silisa makambo ya électricité tilelo na sala ate OK na SNEL ndeko ya mutaza wana bazo préférer muto kuta yebi ata métier ngo te yebi musala ngo te mais asala so yebi sanga ina ko s'en sortir comment yo benga gogo telinga musala te faux papa ta vrai papa au moins vrai papa oui oui na nyonso slogan za les peuples d'abord na zui peuple nanga na teba na centre ya base ya makambutu donc tango mutu dazo sala gena ina sali kamo na otala na sana bana alors là na bongisa nzela oyo to lopango ya ba voisin wana bongo bana nanga bako hériter nini c'est ça tango na okende to na kufi bana nga bako tika na ba condition nini yo za papa mo bo préparer biso te mais ozui kombo mbamo ko surnommer biso ba goigo za faux papa ya mo le ko mbambangu ko kima na okima akene ko to mabasa mais ataye akimi Congo za yete eza biso preuve na ya kakuta biso oui fake ne patika biso ya mboka na biso est-ce que ndenge la homme to benga les types à question pour to boye comme simba benda te les types à question na minute yo to ebité est-ce que akoya to akoyati bon papa na ngaki toza na union sacrée oui oza moment union sacrée oui oui FCC et c'est Koufaki eza souté pour majorité na ngozaki ne basangana ki bango tout ce qu'on a bango nyonso wana lelo yo plus de 302 députés au basalaki force ya FCC basas qu'on a union sacrée alors majorité FCC kao raison pour laquelle on se dit pas question pas qu'on vende la terre mais ce que verti Jésus Jani Maboun Babi paraît que ici yepé abeli akezo soin sur na Dubaï to yebi na biso bakimela haka bongo basepela bakutani na papa ya mutema malamu lokola Fati Beton notre président o asali fierté ya peuple congolais lolendo o tozali na tango ya papa na biso Mobutu lolendo tolekana na tango ya papa na biso Laurent Désiré Kabila yango lelo susu après 18 ans ya ba passe ya ba minioko ya mal réputation lelo yo président na biso Fati azui lisusu moyen moko boya kozonga biso susu na ba valeur moko boya pona président na biso Fati azangi kuna susu ku tuteko ba ya lisusu ba sale soki bote soka okena akena aiza chez bango te akena merci na ba nyonso ya Bogis officiel TV c'est ma vote MSF tende katolo barabiso awa to finga raté to jota ramutu te to tanga pe comment monter pour muta jota biso te ah biso to beta iso etali politique ba bi mbokelengi de tali sabilo ba makambo nyonso Congo za ya biso yango to beta masolo etali mboka awa to beta masolo intelité to beta masolo etali mboka Congo soki mutu asali malamu pour féliciter yo linga bongo te biso linga bongo to linga bongo Fati Fati sene mamuna bien fo tondi mango yango te profeta taka sika toza 4 mois kitoko coup de cœur obayamba biso babi mamba kitoko so ngoyo ka pe musique bien profeta zano wana oyo ka ndula bien instrumental za bien o fait o nini yaka awa mais le butaza wana tout et ça organisation ya kitoko cadre oyo suka tungi to bano susu papa langa tozo ebate avantage nini obomona na Fati Beton na type question avantage ni bomo n'est pas Fati
na type question na mboka Congo. Ceux qui na Hollande bien 18 ans passé na ndenge tozota mana président Fati Beton. Président Fati il n'a que 2 ans seulement dans sa consommer. 3e année en gros. Oui. 2 ans on a ceux qui biso ba congolais. Biso ba congolais tout le blanc pour na biso non ba congolais. Pour biso ba congolais tozama ba défaut mon boy. Biso ba congolais to jijara mutu en plein combat bo juger. Mais or que to lukaka ko ça l'effort ya ko kol sa siko maele to jijaka après. Pour le moment dans ça là, so bo bandi ko juger bo faiblir bo ko lembisai. Très bien. Botika mutu asala. Après ko sala ya mutu nte siko to ya ko tala ba erreur ezalaki wapi place nini etambola na place nini etambola te pe to comprendre loko moko ndako bokoki ko za capable ko kwesa ngo na journée moko que ça soit 10 niveaux et ko kweya. Mais pendant ko rétablir ngo ko réflexionner ngo zonga lisu ndenge ezalaki ezwaka temps ndeko na biso héritier Watanabe na bwaka ye ata na tanga kombo na makambo oyo malgré azana ye muta makambo ba politique te ndebe biso ba opéto biso ba politique te mais tant que ba peuple ya Congo to komi ko landela sko politique de près poto ye basko mboka na biso zo kende ndenge nini na ndenge pe mkonza mboka su biso te biso na base donc c'est que zo senga il faut biso za ko ba misu na ye place moto mo makambo esala malamu te to de nosango peut-être nga banya za pe na boye papa na ngaki nazo mukolo musuto ko chance peut to le makambo etali courant makambo etali snell tokoya biso le bela munyo so mboka elengi snell to le makambo etali régie des eaux surtout wana penda tokoya mingi ya ko dénoncer pe ya ko funda bango bato nyonso ba travailler na ba mandat oya bato nyonso balekanaki na ngwa ba bomaki mboko malamu po Kongo se pe ba nango kala oui mais to kuta ba prince na biso zaki nonga normal na ba secteur to zaki na ba terrasse te mabulu ezalaki te si bâtiment ba ila biso ba moto ba venir tout et beba nyonso na ba ba Congo e beba nango kala mais ba se rendre compte te ko beba ngo atanga Mobutu et ça qui va niveau e beba qui na 18 ans ah si vous comprenez papa na biso Laurent Désiré tango ayaki malgré tout na temps de guerre le temps de guerre après quelques années tellement azaki na mutoko tsaye banini te mupanzi na ye to monaki résultat ya ndeni ni mo consommation ya Delphin président na biso Kabila le père ndenge alinga ka abana kobongisa mboka na ye parce que l'autre se pensa que zanini les aleli ya papa na biso le père na komo remarquant ce que ça se pas président Fati oyibi mbongo mboka beko kende kuna etika ka ba kuluna ka te et comme si go pena pona mutu nyonso aza pena congolais asali mabe na kata mboka a mérité tout ozomona siko mboko ezangi mibeko eza mboka te soki mboka mibeko eza maka pona bato baza na niveau ya C eza su mboka te avantage au monde n'est pas Fati ezaka ke oyibi okangami eloko pena tata na biso azo sepelisanga makasta ka biso bana papa biso bana papa wo pona minzo tozonga maboko pena ya papa na biso ba adopter ki biso direct Fati Beton misko tozonga maboko so papa na biso un vrai congolais vrai quinois moi na ya politicien ya makasi biso toyebi ka litaka banda vine mo bimbati lelo yo azate bon tika molimo ne pe manakimia papa na biso Kisekedi wa mulumba papa mutema no pena na molimo ne sike zali kuna papa epe manakimia le problème est que président na biso ndenga okena mboka o eke bien bato nyonso bazolinga babanda ko ya babanda ko sala ka biloko moko boye batika pena en tout cas etant que mona mboka na bondeli bango si c'est vrai bazaba na mboka o ya solo baza na souci moko na biso to uti na ba pasi mboka ekoko bonga kaka temba la monde mutaika ka vandi bongo pour ebate balanda ka malembe gouvernement ya sika tango ekobima toyebi ke tango gouvernement sika ekobima dollar pe ko sala nini ekokita tant dollar ekokita mbongo na biso ezui valeur nango après bato basomba ba biloko nyonso wana ndeti ngai lo na koloba ba ona so ba chance ko tala vidéo oyo ba ko émission oyo po awa eza mbokelengi biso to betane li solo moko te poto ndoko tsaba maboko na matama akomi ko kaso ba pasi te mboka elengi. Voilà. Malgré le président Nabiso a couvre-feu, ngana so sepela nango pona bi couvre-feu neza pona battre la biso peuple congolais to kufaté na maïla batamabe. Mais nazoka ba toujours ngana dossier couvre-feu, batu bazo ba couvre-feu wana ezaka te pona makambo ya corona, wa bi couvre-feu za ke il paraît moi mbiska de mo ngesa na mboka yango batia couvre-feu. Papa nangaki. Na corona. Na mbiska de lingena mboka. Mais lokola mukolo bana alingi te ka perdre bana na ye amona tenini bana ba ko kufa a mettre loi moko boye
et même biso na couvre-feu. Couvre-feu et protéger biso na maladie et protéger biso na makanisi ya mabe ya batu oyo bazana posa ko ba dongolo misu peuple congolais. Papa na biso siko etake papa. Papa. Eza quoi yo tu ngoza boyanda ko boy papa gi. Yo na ndako ko lingo mona na miro ko tozo lingo ko tsiki bana ba ko saka pemela. Non non non, permettre te. Bien avant. Oui, ya ngona papa na biso siko yo fati beton alingi te. Azana posa congolais tout. Ba o bazo kufa na ndenge nzamba bazo linga ba kufela. Wale ko makama nzambe. Malingi te ba kufa na ndenge moko boye klika ba bandi mo ba yaki batemi na ko moko ba bandi ko massacrer batu maladie moko boye uti musika po bon tokolo batemi ndele mbasala ki maladie yango toni eza maladie malaria eza na mukolo na ngote mukono ngoza nzambe typhoid mukono ngoza nzambe tout o esala maka eza ya nzambe. Donc tant que comme que non peuple congolais a kufa mingi te ba minde ba kufi mingi bon nzambe moko alingeli bon ba minde ba kufa mingi peuple congolais a kufa mingi te toleki bango ne lokote mais o eza mutuya mo konzemso mboka ate couvre-feu pour to ba ko ba mesure. C'est pas dit que malade yango yotamblaka na butu te na moi boy tozo bima po tolesa ba famille ba foyer to ba ko zondeni to ko futa bandaku po so lo bina biso na bo bima asute et ko makamu susu on est bien. Congolais bossa na même ata mais congolais pe ngo bossa na te pas sous bakangi bango yo na affaire ngo écoutez na ngolo côté nga moko na tombaki na victime. Oh ya vrai? Oui oui na tombaki victime on a zaki maladie place na zalaki la ba bengi ngai na perdement wana transport zaki mo boulot à cause à couvre-feu na longo depuis ville ti na ya na commune ngai makala makolo na yo comme 22 donc 21h57 na komi na porte à lopango na lina viré na kota na moni bajan bakanginga ya mabeza ka nini ba pesi mibeko wana epa ya mokonza mboka biso peuple tokotosa po ata tokiti tomati totosa yenda za papa numéro 1 les galants ya nyonso aza garant ya tout ezaye donc totosa. Mais vu que yamboka na biso ninge zaila kata muso ke rendez-vous ya mutu mutanga bengisa ko na airboy mais poke bokuta na yeta muso ko benda ngonga ti o sisa makamokene na mutu no kozonga ka moni zoka biso ba responsable boy peut-être père de 3 4 enfants 5 enfants 6 enfants o no la na libanda et pas batu elengité et kangeli yango pe basoda na biso misusu toyebi te soki baza bato yo bayebi bon mi mpe batanga la bango te to kene blague coin discours à présent ni ayonga lobaki soda fozonge la classe soda yokanga soda futanga pe oyeba musalo sa po kanga mutu bien et le Congo za mabeza sko nini place sko peuple congolais sko afungola miso comprendre to comme sko pena na kati pena ya profondeur sko likambango 18 ans toleki awa to monaki ba engagé bato ba pesi bato ba pété ba pesi bato banini mais autres mutango ba pesi pété yemoko azana impatient aza insolente yemoko amibengi agent de l'ordre mais azoko injurer ba agent de désordre azotsa ba trouble na niveau 0 c'est parce que bazalaki na mutu oya bande ko cadrer bango azalaki peka mutu moko ya désordre azalaki trop d'intérêt ya poche na vendre non que peuple non que peuple parce que to kuta na mutu azana besoin ya peuple ba loi wana nenga pesengo eza bien ba généraux na biso nyonso baza wana ba major ba capitaine nyonso bazolanda makambo baye baneni bako banda ko diriger ba élément oya bango nga naza citoyen congolais na ko yiko yaka kate mamonde nazo yaka momo buna luketu basinga simba e kanga e simba e au mona basinga balinga kinga pona couvre-feu ça n'a pas de sens si ça n'a sens te nalandaki discours moko na mboka nalandaki général Kasongo tango alobaki nalanda malobane bien général Kasongo alobi bien toto sa mibeko ya mokonza mboka eza pona ba bien ya biso mais oyo bakokutana na ye na nzela de fait que tozana makambo belé auto salaka o ezopesa biso ba kokosota msu ya kokoma na temps ber bakata ke za 21h au delà ya 21h faut bakanga yo kokanga ngo babaki te bakangi mutu batem bakraka ba yibite ba bousculer kuna komi ya ko beta banini non bozwi mutu soki bozana kwemo bovanda botsaki bazuana se mutu abovandse wana maloba oyo ngana yebike général Kasongo aloba yangwana bavandisi mutu wana soki ezaki bokena mutu bozo na bureau quelque part ou souciat na souciat wande bakozwa siko mutu bomemi na souciat bovandisi ye na kati ya kasho na koti yango ezate ke pona abasala kangi ete alala azala maltraité non mais pas kende alala
tu es bien caché très à la raté les putes à la raté alors au sibu bangungi tout bas sur la masubo to yebi que c'est la rabiso kuna mais il y a menace il y a Bretagne na misu na ngamo na mona batu musu ba komi ko beta bango bazo senga batu musu ba mbongo soki boboyi kondima o nazo loba muntu akoza na posa ke babanda balakisa ye ba bureau nini o salingi makambo wana tozana ba bureau wana pe ba konzi wana oyoyo tolonga kuti ba konzi na bango po konzi mo batambola kite bango monde ba soda na bango bande ko tambola pola to comme na bureau to kuta mo konza vandi na bureau mais to bike pa général alobaki ke ba konzi nde muntu ba kozala liboso ba soda na bango na sima bazolanda ba mibeko oyo ba konzi na bango bazopesa nde ba soda bazosaila soki basalelo kwa mabe ekolata mukonzi mais ko biso biso do mo mukonza vandi na ye basoda na yende basai nini babimi na nzela babandi ko maltraiter peuple et ça sous couvre-feu. Merci affaire ya couvre-feu oyo tika to beta mo PCT couvre-feu babi to battre la peuple ba barana nous policiers ozawana pona ko sécuriser peuple na ba bien na bango mais biso to zawana po détruire peuple na ba buzui na bango yango tepe na musala ki soda di tika to lobako to loba te to lobaka parce que mboka elengi tout ça la musala ngo bien pour musala ngo peke liboso sodo zo kanga muto kwa criminel mais so batindo ke guerre obunda na ote obunda to kima mais awa tande ngo kozwa mutu ozwa muto keno ko kanga nyama moko boyi oui tuna kinga question moko amena comme ça quand on a suka te zaga papa moko mboka oui pona bolamu oyo mokonzi ya mboka papa Fati oyo zabana na yo banda mukili na biso salama ba président banda ko leka na pouvoir oyo soki bayaka na commune makala to yebike bayaka na kitweki peuple amona bango te mais le seul président a marqué biso bana makala na tiango en général a marqué biso y compris bata ba parti na mususu y compris bata IDPS y compris bata ya MLC o ya PPRD ya wapi tout o ya zamona makala aza content na yo komona ke eloko oyo sala total rangona ba TV kaka ba komina batu mususu nde ba konzi ba sara nini ba kendaka mais touro yo pe souvenir à kitoko 2020 malgré ba confinement ba corona ba bitumanio so kongwe bundi na ba niveau tout et c'est ngwa bana makale zake président ayaki a visitaki biso visitation na yo wana yango zo convaincre biso ke Congo ekobonga pour zone rouge et comme zone vert. Merci beaucoup merci to yambaki chef de l'État na commune oyo tozalaki na chef de l'État bisomo sur le terrain tozo ke sur na suka émission na biso totika moi quelques mots to plenge pour que to chiter na émission na biso formateur déjà bimi na bito yebi déjà batie da formateur déjà batie du kwebo déjà asa da place souvent ba déjà tembesili pe match sili tout bouche tombée mais entre Moïse Katumbe na Jean-Pierre Bemba c'est l'un yo pensé nan nana cause place avec premier ministre. Premièrement, ceux qui te connaissent na pensé, on a hôtel la selon compatibilité ya mutu. Oh mutu ndeli na yiga cause à la force. Ce pas si premier ministre pas personne Moïse Katumbi pour nanga na osepela. Peine ko sepela nanga za peuple congolais to osepela. Ceux qui bazui justice pas personne maboko ya président Jean-Pierre Bemba. Au centre que discipline à Congo et vanzi. Na biso peuple na bango ba militaire. Très bien. Donc il calcule dans la pénéza bon sco papa na so bahati. Papa na so bahati papa za mutema malamu wana. Papa mongo boy social. Sco papa na so bazwika kasikoyo. Na so baté so bako tsena ba place nini. Ye bako pesa ta 5 ministères. Ata 4. Bako pesa yango ye moka lugandeni ya no gérer ngo po aza capable po nanga. Aza capable. Ya kozwa ba poste ata 4 wana. A même mais bazwa kaka justice ba pesa kaka président na biso Bemba. Bazui président Moïse ba pesier mais nini primature. Azui kaka primature. Est-ce nango mboka oyo calcul nyos to ko ngato beta. Mbala moko mboko ekome lengi. Mboko ekomi su elengi ya koleka babi. To penser to lobité Zabisu to kanisi to nomete. Merci. Oui, to nomete. Carte selon état que ba congolais. Voilà. Voilà. Papa qui tika to lo banana. Ezamboka elengi. Voilà. Ta ba bimboka elengi foli solo pesa la ka. Elengi. To fingate. Ah elengi ne elengi. To fingate. To la démocratie. Balobi peuple d'abord. Parce que peuple biso monsko to lobita so bote. Papa biso Fati to sala choix. To lingi siko na choix biso moto pona. Sala biso ka
plaisir c'est la biso na mboko yo toyebi ke na ba élection to vota ba to votaka ba tsaka bango te ya poza fati nzambe place avandaki na lola po babi que toute autorité vient de Dieu voilà to sala ki ba ignorant to lobi ka président fati ba pese ko konzi ya copie OK to yebaki te azaki muto nzambe nda yebaki ke ya la réserve de l'Éternel David Nazamba place azaka kuna yebaki ya ko kozala roi non comme roi non Goliath na niveau Goliath azaki na ba élément so ba bundaka na Goliath ba boma bango kuna David nenga zaka bongo bande kona ya famille to batamboka bakoka ko ndimaka un jour David ko boma Goliath wana non poza fati azala kwa David avani musika bino koto bozo potana to tatabani nzamba bite na ta musika te mutu mo bo obno bozo tsakata vandi kuna ye donc David a Congo c'est poza fati siko papa fati soki ozwa ta ya hôtel biso ndenge tozana papa na ngaki na plateau pona ko féliciter nanu premièrement yo non etake mokonza mboka pona ko féliciter ba misala na yo na ba collaborateur nyoso ba approcher pe même ba ndeko FCC ba ye te baza ba étranger te baza ba congolais biso tozo comprendre baza rapina makanisa malamu ko sala pona mboka mais esika bazalaki na mokonzi azalaki na bango apesa bango chance te na yo papa na biso Fati président ya mboka oyo Congo muto ayiko zongisa sengo pa pesa susu mboka oyo ko masusu elengi na niveau o mboka ko mele elengi oyo toyebi ke bango tu ba pembeni na yo pesa bango chance mboka eza munene mukonza mboka akokoyeba kotonga mboka ye moko te atongaka na ba collaborateur ba proche na ya kotonga ngona biso peuple o tozana kata mboka pesa biso population chance to sala misala omona pe ndeni mboka na yo ekoko melengi pesa bato ba pembeni no ba uti kotala te ba uti FCC ba travailler pendant 18 ans wana za obso tozoloba mais za calcul nzambe te bango ba travailler durant 18 ans mais basala ki na ba volonté na bango te et ça qui était que non mutu musaka na posa pe bonsa ko poto monaki et ça ba ndeko misusu ba ki na ba propaganda bato mona pe bango ba prometaki ba solo na biso ba makambe belebele mais tango ba bandeko ko leka soki ba leki soki ba lobi boy ba yakata ndeti ngao suna bibo to tanga ka ba kombote mais elongi oyo ezana monsieur moko azape politicien a travailler ki pe na ministère qui pe membre pe FCC biso ba oyo peut-être to risque ki pe pona ye biso ba oba maison na biso ba menacer yango toyebi mutu wana toyebi ba menacer yango papa ki yo yebi mais toyeba ka keta musu nga kokoma kuna boza pona intérêt lobela biso mais mutanga ni tango to bande ko kenda ya musu na coulisse to nokuta na na nga bureau na yo mona pena na ba boule za ya bien mais tango ba kozana kata kana mo ba bimisango ezate poni ni mutu azo kamba wana alingi bongo te merci beaucoup to comme presque na suka ni nango c'est la raté émission na biso comme nango na suka. Merci na batutu oyo ba sepele ko zana biso ko landa biso o ba sepele ko yoka biso ko tchalito na ba bonne nyonso ya Bogis Officiel TV. Merci na bino ndeko so Fabrice na habité moi ba dédicace na moi 2 ou 3 personnes yo ceux qui n'ont pas sa pena ba dédicace na ngai mingi premièrement na banina na mokonzi na ngai mboka papa Fati Beton ou mela papa ngai Fabrice na part na ngai na bagisela ko da deuxième mandat avant que to koma na part na nga na makanisa malamu za nango pona mboka o Congo na nengo longoli biso na justice longo na maboko ya bato comme indépendante opesi biso état de droit nanga mobola na muta mbongo to komi pe na facilité to koko samba ceux qui naza na raison na ngai na longi nanga muta mbongo ceux qui pas de manger ngai a de manger ngai donc mbote na yo na maman na biso la première dame ya Congo mbote famille na ngai mobimbo nyonso bazana kata ndako président kuna bino nyonso etake ba congolais hein itake pena ba congolais to longo no ba école to longo ba nini ba famille mobimba o yanga Congo ya congolais lokola ngabo o bazana ndaka président kuno ba travailler na président na ba bureau bino tout mbote to ko zonga sikoyo na ba konzipe misusu bazaza wana o nyoso to yebaki pe ba leader d'opinion to zo ba papa Moïse Katumbi ba papa Bemba ba papa Fayulu bino nyonso to ba politicien bo ngabo sa malamu pona mboka mbote na bino siko na ko zonga na yo moko nanu mon président Guy à part cause à la journaliste c'est mon vieux c'est mon grand frère depuis longtemps on est à Palin depuis longtemps il y a Palin il y a Tongo o ezake na yebi ya o malamu ya yo yebi pelegi ni malamu donc mbote na yo mbote na madame na ndako kuna mama na ngai Bobette wana za susu lokola présidente na ngai donc à part bon ce qu'on est ko zonga na ko pesa mbote na ba o bazali banda mboka bande konyoso ba diaspora Christophe Ndombasi Djibril Gaspard Mbumba Kimbembi Belinda Makaya Emmanuel Moïse Bénédicte
soki tozongi na ngambo na biso Afrika wana ye komona Angola Nono Lomboto Jado de Cambodge Pastor Jérémy Saïda Nicolette Beve baleke bele Jocelyne et Sandra Kaloubi Merciana Dorcas Bénédicte donc bino tout live aussi bino nyonso na ligne bino mingi donc ça na otanga bino boy émission oh zonia 0 le point émission dédicace. Merci aussi na biso ni nango aussi la raté un grand merci à mon boss Jacob Mot de Passe de Toulouse babi yonde makambo sali papa kisona boaki muto te a Rosilika Merlin Bouton balobi le gérant le plus célèbre na kati ya coup de cœur Merlin Munganga babi yende makambo ça oublier mon frère que j'aime beaucoup hein héritier watanable babi yende makambo héritier wata ami d'enfance danger na maternelle hein classe les autres de kuta na maternelle danger mbokelengi abito zalaka boye kitoko na kitoko Jacob Mot de Passe de Toulouse ba salutation na yo un grand merci Jaël un grand merci na yo Jaël coordonnatrice ya chaîne Oyo Jaël Mumbu hein donc merci parce que vous permettez tous à moi quelques minutes il espace Oyo un grand merci na batutu balingaka nga batutu ba sepelaka na nga batutu ba bokela nga ba fleur bandeko tout boza misika ya mboka big salutation na bino bo s'abonner toujours bo aimer ba page bo aimer émission Oyo et ça biso bien Oyo Monique to beti libakuna otolobi limbisa o pa Monique to kenongo bien toujours bo bakisa so ba sujet et ça la biso bien to continuer ba émission na